mbe ozui nazalaka moninga na yo te pe na kotikalaka kozala moninga na yo te Papi Gen tolobela vie makambo nyonso na maboko ya Papi Gen tolobela vie Papi Gen émission kitoko oyo il faut kolandaka mpona kopesa makambo yango toyebisi bino ke nazalaka moninga na yo te na kotikalaka mpe kozala moninga no te mpe tokosala mpe kopi te yozafa kwa ngai naza artiste donc voilà ça ne va pas non ngai shela mputu nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie ngai shela mputu nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie pe na kotikalaka jamais kozala moninga na yo donc tolobela nde vie Papi Gen toko Deyo Brondo nazalaka moninga na yo te pe na kotikala pe kozala moninga na yo te Papi Gen tolobela vie gumu chuchu supu nazalaka moninga na yo te je suis pas ton ami nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie Mr. Siatoi nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga no te Papi Gen tolobela vie avec Adi Lodolé c'est le jeu c'est beau comme un gueux je vous dis nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te 4 fois prêtre Washington grand pays Papi Gen tolobela vie Papi Gen tolobela vie WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. L'homme pris d'envoi le mal de loin. Depuis plusieurs mois, la vidéo a pris une place importante dans notre vie personnelle et professionnelle. C'est pourquoi nous vous proposons une solution professionnelle pour filmer, enregistrer et retransmettre en direct vos événements. DSP Studio anime, sonorise, filme, éclaire tous vos événements, mariage, anniversaire, baptême, clip vidéo, conférences. Choisissez l'assurance d'une ambiance garantie grâce à plus de 18 ans d'expérience. DSP Studio réalise vos vidéos d'entreprise, photos professionnelles, assure la promotion de vos produits. Pour que votre événement soit une réussite, contactez dès maintenant DSP Studio au 06 29 87 98 40 ou au 07 83 21 21 67. DSP Studio, duo ingénieur Steve Malungwene et Papi Gen tolobela vie. Topasi bilombo te bandeko bolandaka biso na tolobela vie officielle. Vraiment merci Nabino nyoso ba oyo disposaka temps ya kolanda biso. Malobaka chaque fois souci na biso ezalaka vraiment congolais à comprendre. On les a soucis obsuto nango moko na mokolo. Merci Nabino nyoso ba oyo disposaka ba temps kolanda biso. Merci na ba oyo bazo partager et merci encore na ba baza ko benga biso. Boyeba que tozana bitumba munene bitumbo ezo senga vraiment implication ya moko na sima ya mususu kotiki la ga batu misusu te participation na yo to apport na yo pe ekozala très important. Voilà lelo nazana ndeko na biso ne moila azan ndeko yo na banda ko yamba ye mwa kala to sepe mo mikolo be to monanité donc lelo na yambie lisusu pona to meka ko solola po ya koloba ezali ne moyen mbote mbote ndeko Gen mikolo belé hein mbote pela bandeko baola ndepso na mokolo malelo OK neki bongani na piso pe mbote bango bane yene moila na marokuna neki bongani mondio la pito voilà boni kasi mikolo belé boye ozo kanate non ça va silence eleke belé te fala ki tozoeka moto o makambo ze belé pe osala et puis moi tapé au kanisa quoi qu'on passe émission au salon qu'on a sentiment il faut en aller au mode précis au y a les capés au loba donc voilà je pense que
Tozongi. Ok. Ouais, Tozongi. Mais sinon, ça va, la famille? Non, tranquille. Tout va bien, tout va bien. Nous sommes malades. Sauf qu'à Kende, on a profité quand on a tout l'émission, on a présenté ma condoléance à un ami à moi, un frère, Nekunda Laba, au père de moi, il y a 9 ans, Ntsanda. En tout cas, Nekunda, de tout cœur, on a présenté ma condoléance yo ilongona, ya ilone, wa ilonga, Bokasi Zala. En tout cas, Mbasi Ape Manakimia. Voilà. Ne moi la banda ko yamba yo to banda ko sola mo makambo belé mais banda to banda ko sola apparemment comme si na habité ceux qui yo ko yebisa biso s'il y a un changement à propos ya makambo nyoso to solo là je sais pas s'il y a un changement ou ndengeni makambo surtout makambo ya ko bondela mboka oyo ya ko bondela mabele na biso na habité est-ce qu'il y a un changement na makambo nyoso to sali to on dirait que tu télémato tu tourner sur place. Mato no mingi ndeko nanga Papigen. Changement, je dirais non. Non, pourquoi? Parce que il a union sozo ça là, il faut bout tambuma nango. Ceux qui te bandé ko bunda. Tu as bunda na bitu moko pour que Congo ait changé, to ba indo baza la malamu. Parce que depuis to bandé ko bunda tisiko yo nini changer. Et ça na batu ba bundi combat oyo na ngambu ya politique. Et ça, on a combat sur le plan spirituel, entre-temps. Ainsi de suite. On suspend la l'église. On a combat. Mais les lots 2023, tout Kolobanin, tout avancé, tout télémi, tout zongissima. Je pense que ce il y a énergie tout déployer. Les lots na banzi tout les lots quoi le bapenzate. Et ça le quoi tout l'oninzete ou itikali obotate. Mais quand on a des étangs, toute cette énergie est belée. Mais les étangs est boti, mais bibi simbu mona yangote. Donc on a l'impression que il faut tout ça là, tout bandé là, tout ça là du sur place. Et si là tout quoi bon quoi avancer. Donc on peut ça raisonnement qu'on a bandé ko bona danga lelo. Ndeko gen, même ça biso mbale belé que tant mundela yaki à côté là qui na royaume Congo. Et si ka ba indo ba bungisi bonzambe. Mais là, moko biso bande kotoye ba te tokanisa te janini. Parce que le quand on tobeli kaba bonzambe, on a l'impression que nyoso il vende les pas la yenzambe. Mais nzoka geste moko il ka na roi mukongo. O photo ba. Pona ko bungisa bonzambe ya baindo. Diego Kao a bungisa bonzambe baindo pa ba spirituel ya baindo te. Akutana ba ngonza baindo te. Muto asala ke bonzambe ya baindo ekweya. C'est un acteur politique. C'est un acteur politique. Donc, Wanzingaku, tant où y est, andimi kozwa baptême, ne sali ke bonzambe saini. Bonzambe koui. Voilà na madame Sikana. Donc, mutoko isa bonzambe ba indo, azangunza te, azali pasteur te, azali un politicien. Parce que politicien on a tant azu baptême, ne bonzambe saini, bonzambe koya. Et sinon ce bandé luana. Donc, ce qui veut dire que la politique est un instrument munene na kati ya bomo ya bato. Mais nzokande lelo. Tant mon otalibi je pas bato pas moindo, pona moindo nzambe aza représenter na bamangomba. Mais mboka ngana otovandi na France, nzambe aza représenter na mangomba te. Nzambe aza représenter na corps physique, na corps ne webengi politique. Différence en wana. So ke na Congo, ke na Afrique, nzambe aza représenter na mangomba. Mais so ke na France, nzambe aza représenter na mangomba te, nzambe azali nzoto na ezali politique. Parce que nzambe to moni te molimo, mais nzambe pas monana c'est politique. Donc politique nde nzambe ya bato. Ya omoni en France, tant politique evandi, ba lobi to sala boy. Bon ça bon pour la bato. Ba luka solution pour le peuple, bazo kanisa la peuple, bazo sala nyoso pour peuple sani. Azala Malamu. Si ko lokola ko Afrique abungisi politique na ye, ndeska saini abungisi nzambe. Si ko pon nzamba zonga na Afrique, to na besoin lo sambuti. To zaka na besoin to rétablir politique où ils allaient nzoto. Pour ce qui nzoto a telemi, misale saini, misale monani. Si ko lelo na 2023, est-ce que tu rétablis déjà politique ya baindo? Mutuna yango wana. Aïe aïe aïe. Obi réflexion yo. Stimuli pena ke mulaye. Ngazo ngato sola
omoni lelo osotali bien bitumba yango oyo tokota parce que naokaka bato misusu ya bitumba oyo mpenza bitumba oyo ngai na bitumba oyo ngai eza mo ebele. Alors bitumba yango ezalaka il faut kobunda yango na nzoto, kobunda yango physiquement, to faut kobunda yango mpenza na mayele. Matondo mayele po bamona mayele ya moto eza na eloko ememaka mayele wana. Eloko ememaka mayele kobunda yango nzoto nde ememaka mayele ndeko gen. Soki nzoto no eza te oza te po ozala il faut nzoto no sani il faut ozala moto nde moto wana nde amemi mayele. Problème tozo koza nini mayele na biso ya baindo akutani na problème moko oyo nyoko l'Afrique mobimba na ko expliquer ngo politique ezo boma biso eza politique ya boma moyindo nzala. Na français balobi ventre affamé na point d'oreille. Nzoka sikoyo sani evandi sani oyo ya mayele eza cerveau nde sani oyo yambaka mayele. Sikoyo politique ya Afrique eza nini babomi moyindo nzala. Parce que ton babomi nzala automatiquement okomi na difficulté osani ya okanisa. Okomi na difficulté okanga makambo. Okomi na difficulté ya comprendre. Yango mona nini banda na Afrique ya nord ya baindo tina Afrique ya sud ya baindo tozala na problème moko. Problème ngo zakani siko tout la moki na tongo tomitu naka tolia nini. Papa la moki na tongo atomitu ni bana nga ba kolia nini. Abimi akelu ka bloco kolia. Tango zongi 23h ay na bloco kolia. Tango bazolia mbama zo kanisa lobi to sa nini. Tolia zo nini. Problème sont voilà. Donc biso lelo tozona na niveau ya tokolia nini. Parce que tozona na niveau ya tokolia nini. Ezana po atonga nzoto na ye. Donc tokoli biso nyonso ba cerveau na biso za na ba retard à olia. Au moins ba retard à olia wana et puis c'est automatiquement retard ya nini ya mayele parce que mayele ay revendre na sanité. Ne c'est ce qu'on nini na niveau ba compréhension et comme ko poser les biso ba problème kali kambo ya olia. Ou c'est très important quand na peuple. Ya moni mboka to vandi ba bundi balonga nini balonga nzala. Pour ceux qui bolongi nzala bo pesi place na nini bo pesi place na mayele. Lia kaka ozobokasi bapi meloko lia makasi esili sikoyo peuple wana wa kolina nzala mayele ekovanda kati na ye ezoka se développer te ake kotanga classe babi ventre affamé na point d'oreille. Quand peuple wana ake na église ventre affamé na point d'oreille. Quand peuple wana ke na bangunza ventre affamé na point d'oreille. Quand ndenga comprendre makambo te na classe, quand ndenga comprendre ngote na église, quand ndenga comprendre ngote na nité na bakingunza. En comprenant, c'est le même peuple qui a touché la première ligne Yanzala. Donc, ce qui veut dire qu'il faudrait d'abord qu'on restaure nous autres pour Maël Sani. Mais le quoi, mais par rapport à la question de Bino, tu répondre au moment de l'eau, Russie. Ce que tu as Russie, les lois pour le samboté. Tu as Russie parce que Russie a commis force physique. Ma casse à Moussounia Russie, des eaux bannis samboté. Et ça pour la spiritualité. Mais biso le ba indo qui est en Afrique mobimba to kanisaka que non mundela obanga spiritualité na biso ils ont la spiritualité montée to la samedi mundela bani mundela obanga biso mukolo to koma na politique o ebangisa mon juste comme la politique forte mundela bani biso mais ceux devant la spiritualité bakoko oboy na boy papa mundela kotika la kobanga biso ata mokolo monté mais naza mo mituna moko tango bolobelaka sur bakoko tango bato balobelaka sur bakoko balobi parce que esupe moi temps tokosala boye tokosala on eza nde babaka Jésus revient bientôt tokosala ngo quand kasi yango tokosala sardine na nzombo tokosala sardine na boye bila tokosala nini boye tobanda ko na ebite tokwana tokosala ngo kasi yango ne rattraper biso le lot
Moi, tout le monde, en 2023, tu as tala. Toko, wana. Tu se retrouves ce commission sur la nana. Quand tu es ma solo Jésus revient bientôt. Donc, si on est partout, on retrouve la promesse. L'église crée d'église, tu as une promesse. Tu as une promesse où ils ont misala. Mais nous avons nous avons vendeli na musala. Kolobeza malamu, mais to sali nini. Nini obosali. Parce que mokilia lelo mokilia mayele evanda. Mokilia lelo mokilia boye bien vanda. Mokilia lelo mokilia ba démonstration te. Mais biso sko ba indo to vanda na ba démonstration. Et là mosusu e comme ce ko nyoko la biso pe yangona. Ba démonstration elle qui tellement belle mais en réalité to ba ngelote. Mundala ba biso te. Est-ce qu'on y dit que Russie bangonde baza ba kolo église catholique orthodoxe. Parce que l'église catholique est belé. Orthodoxe, pape, non, ils sont russe. Donc malgré l'église catholique orthodoxe, ils sont russe. Mais il y a un mot de Europe. Ils ont dit force militaire, force politique. Donc il faudrait bah action, il y a solo ezala pour nous rétablir politique na biso pour bangisa bato. Sinon nous sommes ça to tika la promesse. Et surtout na bango ba indo o. Na ba semelo ko moko bande ko bona nga malamu. Ndeko gen esika to kenena makama fumuki mbango o. Na kosa ote to stocker déjà na système ya tellement de joro ba indo kozala. Église de faya ba indo kozala. Ozomona muku na ba indo kozala. Les messages ba indo kozala. Et pour ani, ce qu'on joue bangonza ni 66 bango 20 bango sika moko. Et si bango ba betel solo fumuki mbango. So ba 10 ba beta diversion. Mouton na version na et mouton ni moni ngozati. So ko si bango 26 bango. O bi bango OK, to betel solo moko boy. Mouton to bisa version na. Olandi, ba mususu ba yi fumuki mbango abotati. So ba mususu ba bi fumuki mbango abota mate. Fumuki mbango ba lokota ye. Ba mususu fumuki mbango abota ye. Donc il y a tellement de versions que est-ce que to lobby. Tu retrouves cette institution à Fumuki Mbango. Mais ce qu'on a dans il faudrait que la politique na biso. Nous allons makama Fumuki Mbango et continue ordre. Et continue ordre. Mais si tu as des ordres, vous avez parce que les cambo ya molimo. Et yango pendezo boma, les cambo molimo o bato ko comprendre ti. Parce que qui dit molimo lobi ni. Molimo c'est quoi? Ndeko gen. Lelo osana bana. Mwana nga kweya olokota ye mwana okinzala ndeko gelo kelukele blokolia poza mutu sko lelo zate mwana okinzala mwana okweya yo na molimo simba mwana wana okanga ete akata nzela mutu kezoya yo za na osimba ye mais yo na molimo okanga ete ba tuta mwana donc koloba keno ndeko gen oza important ndongo za mutu oza protecteur ya mwana na poza moto mais so okufi sikoyo ti mwana na danger mais yango te biso ba yini to kansaka moyindo to kansaka non parce que yo okufi na molimo ko plus puissant que na mosunité na mosunité oza plus puissant na molimo oza plus puissant la preuve yango mundele a préféré ki aboma Fumuki Mbango aboma mutu vivant azongi sala mokini na mokila parce que so Fumuki Mbango na mokila molimo action ne oza ndé monter yango mundela comprendre il faut na boma Lumumba vivant parce que na bomi Lumumba mutu azongi na mokila molimo action ne sani ezane monter mais so kozongi sona na mangoma na biso ba indo on a l'impression que ce qu'on a na molimo ndoza plus fort té oza plus fort tango za mutu Fumuki Mbango mutu nda dérangeaki Fumuki Mbango spirituel a déranger té et tant que choqué bande konanga on a raisonnement nanga Fumuki Mbango mutu tant ba moni nda la qui déranger Fumuki Mbango tant ko spirituel a déranger ndenge mon côté forme ya musala échanger Lumumba mutu nda déranger mais Lumumba spirituel a déranger té Sankara mutu nda déranger mais Sankara spirituel a tout déranger té ce que tu se positionner wapi yo moko sko telemi wapi sko mangoma nyoso et pousser ce que mutu sani mutu mona ke nzoto na ye eza inutile ngala za inutile molimo na ngande est important papa ba pimelo musuni ba pimelo ka musuni to moyo susude a osa solo monte to mona yo poza mutu
parce que tant que oza mutu na eleko oyo ozali mutu sala makambo oyo yeli kosala na mokili ya mosolo sala makambo oyo ezali ya ntina mpona bato parce que mutu azo appartenir na communauté na ye. Otuna question olobaki eloko moko awa na sisisa kama pena mbete na petit bato balanda biso soki bakomprenaki yango olobaki neti awa na poto tovandi na poto awa c'est-à-dire politique ezo représenter Nzambe. Nzambe aza na kati ya politique. Preuve ane omona assistance sociale bazali. Problème où ezali l'état eu décision à occuper batu boy. Ce que rôle ya l'église na biso na Congo ezani. Ah matondo. Ce que rôle ya ba église so Congo ezaka kola sa moto pongi. Ya mona rôle nango. Parce que ngana to vena poto. Ngana to vandi awa. Awa na basango ba fonctionnaire à l'état et belé. Awa église et ça ba association, et ça ba patrimoine à l'état. Sauf que dans le niveau Europe comme lelo baza sous la tente ba kanisa nzambe moko azaka na molimo. Bango baza tani, bango ba komi ba côté na problème. Ba vandi ba kanisi. To vanda, to kanisa, to résoudre makambo ndenge. To vanda, to kanisa, to sa ndeni pour la population o ezala malamu. Et si ka perte ya pouvoir ya l'été ezali esika nzamba longwe. Donc moi ce qu'on a Congo lelo, lokola tozaka na pouvoir ya l'état te. Nzamba sa ibeni. Azala te. Tous on a une bande d'introduction na ngai. Nzinga nkufu azalaki politicien. Azu baptême bonzambe zeni, bonzambe kimi. Ce que pour bonzambe zonga, il faut nini? Il faut acteur politique, il faut mutu politique. Nde aya sani avandi sa bonzambe. Imaginons lelo quand président Tshisekedi Nengazana a eu décision que l'église qui m'a c'est comme une église d'État. Dans le fond la monoko. Mutu monté. A eu bangoza nyonso. A sangisi bango abisi bango to pona mutu moko. Or za sous leader yama ngomba o mutu fond monoko azate. Donc même ba désolé socialiste spirituel na Congo ezaka parce que autorité politique ya Congo a eu makambo en charge. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Na biso bato tolandi makambo oyo. Tolandi yango biso nyoso ka tolandi yango na ba espoir ya molimo. Milimo ekosala. Bakoko bakosala papa, bakoko bakosala lo motelelo. Bakoko wana ba s'incarner déjà katina. Biso baza déjà bato ko la biso na yo. Bango basala ki époque na bango biso peut. Bakoko wana biso to kwa mbamo na spiritualité. Voilà. Moto bakoko, maman to kanisa la spiritualité mo. Nzoka bakoko wana bazaka ingeta. Bakoko wana bazaka biso. Onomona, bazaka ngana yo. Parce que yo ngana yo lelo neto sala makambo ya lelo. Pour que to pesa ba solution na makambo ya lelo pe ya sikoyo. On a ndeko na mapigeni. Parce que problème ezali li wana na niveau ya compréhension. Ndeko na ngana ni Zoro Bilel na pesa mbote skazali. Alors que le mot en passant. Alobi, le soleil nous éclaire au passé. Moni moi. Timti bimana mokili. Ba réunion à moi, ils auraient besoin d'un retard à 8 minutes. Tu te vends à boy. Tu as malgré la heure. Heure, on va se la biso pesa, on déjà la retard. Parce que la réunion à soleil, ils auraient besoin d'un retard il y a 8 minutes. Tu vivras réunion à soleil, il y a retard à 8 minutes. Donc tu vivras réunion il y a passé. Tu vivras lumière, il y a passé. Mais yon de kodanga gain et on se voit dans au présent. On reste au vendre la présent. On vend la présent na moi il a passé. Pour ça l'exercice bon na bande quoi. Depuis to vendre na bino temps c'est déjà 20 minutes. To ka ndengona. Son de ko gain. Au moment comme to ça il a déjà le passé. Si. Au moment tu le bisi wana, il a déjà le passé. Au moment tu ça la boy, il a déjà le passé. Donc le présent n'existe pas. Mon sikoyo. Si tu as dit sikoyo, il durera combien de minutes? Ça passe vite. Voilà. Et ça même pas minutes. Tu peux calculer dans la tierce. Donc, mettons que tu as vendu un sakelo, tu n'en attends. Tu en attends. Parce que tu as ici moutouana, il a déjà le passé. Tout ce que tu fais, c'est le passé. Et tu as un souvenir na yo. Mais nzoka lobby eza wapi? Lobby eza siko. Lobby et asiko.
oyo ça siko yango kutana ngo lobi au lieu fufu siko yo obomi nzala ya ti 18h sida oyo ko boma lobi ozongo lelo yango de ko détruire lobi maladie ko boma lobi ozongo lelo yango de ko boma lobi donc lobi donc maintenant c'est le futur. Maintenant, c'est le passé. Parce que maintenant, il y a illusion existe à thé. Mais tu vas dire, oh, quand on nous attend. Moni, mais tu vas dire, oh, quand on nous attend. Nan yep chose attend. Nan yep chose attend. Ndeko nanga mu banga na peso mbote, na sepela ki na statut mo chaki dernièrement. Ndeko na obiboui. Ba médecin ba sonné biso lobby ba ngonde siko bazana babar bo ba médecin lobby ba ngonde bazana babar siko ba ngonde lo bazana ba corruption ba médecin lobby ba avocat ya lobby ba ngonde baso ba oyi ba siko ba ngonde ta bosa ki kulu na siko ba ngonde ba avocat lobby ce que tout se projeter dans 30 ans ba nani yango ba kama biso dans 30 ans ba nani ba constituer classe politique il y a 30 ans. Banane va constituer une classe politique il y a 20 ans. Ils ont battu tout le monde à Siko. Parce que Siko, tout ça déjà ni pour le bien meilleur. C'est ça les vraies questions qu'il faut se poser. Et tant que vous se posez la question en athée, et ça ce qu'on dit, vous devez vivre ce qu'on a illusion. Il y a un seul Siko. Le coup comme il y a illusion, au côté de ce qu'on a monde, il y a Navanda kana kanise la kakaka. Monde ya bandoto. En pensant que tu as le temps au moment où osa n'attente. Moutoua ye bakeno azaka n'attente parce que une seule seconde perdue dans la vie on récupère en côté. On récupère en côté. Tant que dans Moussala, on sali 7 heures du temps. Bah fout à 40 temps on a. Babi le temps c'est de l'argent. C'est de l'argent. Parce qu'au bitala na 30 ans na 40 ans. Namboka le Congo, Moutoza à 30 ans à 40 ans, et puis fiche de paye. Et puis tende balabana tombe quel Kambongo. Mais Moutouana, Azaka makasi na losambo. Or il y a un Dèche français qui dit celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc tous riche, tous trop riche na losambo, mais na Moussuri ba pauvre. Biso son a illusion na biso. Donc, richesse na biso est spirituelle. Et la matérialité. To bima na mokili ya ndoto. So loni li lote. O muka lobite. Richesse spirituelle est à la thé. Richesse, il faut transformer en la matière. Parce que la loi ya réincarnation, o ya okuta matière o yotiki. Donc, esengeli congolais ya lelo a longona illusion. Mais azwa vi na ye au sérieux pour y atala liboso na ye abana ko poser ba action ya malonga siko. Ce que l'église fait ça la nini. Église fait ça nini. Église il faut éthique à ko exploiter ba jeune. Na sens nini. Ndeko. Biso zo mutoza énergie. Mutoza énergie. Nga moyila na botami mutu. Mais comment tu na botami mutu? Naza na badonga na botami nango. On a peine pour faire profiter la communauté nangai. Il y a un moment bon la pototé la règle générale hein. Moi sur à Zuzemi, azan drôle on les émis à 3 mois en France. À Kenya balongo les émis. Pose ali bongo naye. C'est ça. Mais sur quand moi on a botami, soit à boumi mon ana qui prison. Ouais. Il y a cette différence des années. Moutalongo les émis, na mutabomi moi. Différence des terres parce que l'on a pesa ko bomona. Mais tant moi na botami, aza sous propriété na yoté. A commis propriété ya communauté, a servir communauté. Yango ba tcheli mwana mbongo. Atanga classe akola tanga mala. Ponani parce que na mwana yande kogen à cause de l'avocat, à cause de la footballeur ainsi de suite. Parce que moutonyo so ay botamaka avec un don spécifique. Mais sikoyo bisope nangam na biso baindo ba don na isa ebele. Mais le problème c'est que tellement partie physique na biso o aza obligé à s'occuper na biso donc politique o aza obligé à encadrer biso azo exister té.
Le rôle Azaya Kokufa, et c'est ce qu'on dit. Dans le royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Moukila ba aveugle, tout le monde a mis mouké, bon de roi. N'est-ce ba pasteur wana. Ba jusqu'au biso, ba comme ko exploiter biso pour na ba intérêt na bango. Pour na ba intérêt na bango. Ainsi de suite. Et en fin de compte, au moins ba jeune africain, ba salaka et l'autre côté. Mais bango nyonso ba vandeli bazozela bokozi ya likolo bazozela lolo royaume d'ici bolimisi tala Afrique ngo sikolo lelo mais biso nyonso siko tozela Congo changer Congo changer na nani na ndenge nini na formule nini parce que yo déjà osa nini sikolo ndenge perdre temps sikolo ndenge pe lobi kozala inutile ndenge lobi kozala inutile. Pourquoi? Parce que Nzoto, ils ont obligé de représenter Nzambe. Ils ont okufa. Mais moi, je suis raisonnement. Bisous, le raisonnement, on appelle partage à un démonté. Parce que même bisous, on a le même raisonnement. Tout le même raisonnement. Tout le même raisonnement. Donc, si vous critiquez la mission, vous avez le même mangomba. Mais pour la bisous, mangomba, tout quand ça n'est, mon livre, moi, un jour. Mystique moko ko sala ma un jour. Yes, mutumo ko. Auta likolo akiti. Aya changer makambo. Nzoka eko sala maka jamais ndingo wana. Biso ne photo activer yango. Ba ibata mikuse mo babima ki. Batikala ko bimate. Wana za ba ndoto ya ba indo siko. Pote ba mystère toza makasi. Bata mikuse babima ki ba bima kalate yawa. Batikala ko bimate. Kola côté ba mystère toza makasi. Mais côté ya réalité. To palper du doigt la réalité. Dans ça là qui me sommes dernièrement. Na on reprend dans na vidéo na. Na mais soit dans ça là qui bande ko critiquer nga makasi. Mais sauf que tant que on ne comprendre ngati. Na émission na loba boy. Na loba que nga moyi là na d'accord té que na 1482 royaume Congo azalaka likolo ya Portugal. Pour nani? Ndeko gen bio oza mobola okena ndako ya Koffi Olomide ayambi yo achelo mbeto or ba couvert en or achelo pe adresser lo pe na mesa oli aussi sikolia o sepe na biloko ya pression sikoyo yo e pa nozaka même pas na mbeto o asio e sa Koffi na pe na besoin moi no di diston ayo la ndako nanga bon ça la ngote po on comprend. On comprend ce que tout ça, hein? Très bien. Donc, pour ça, les gens modèle c'est aux Andoki. Soit Moutouni Zaka bien té, soit Zala qui Ndoki. Donc, ceux qui ont fait la courage, c'est Koffi n'a besoin de moi, no di diston, aya ola nanda kunanga. C'est que yo, ceux qui Koffi Zaki na villa, yo dans château. C'est que tant moi na kolonga pas na ya, ko ye pas na yo. A mona makambo oyo et pas na tikala o mona té. Ce ko yemi sangai. Diego ka outi na mboka pauvre. Diego ka outi ko la Congo. Aïe na mboka ko la France. Bayambiye mais azu courage ebisi roi nzankuvu nana besoin bana na yo ba yo visiter mboka nanga mboka na sio la Congo et na kati bana wana mwana ya après mwana ya roi na kati donc ba notable de Congo ba da kati ya groupe wana ba ke Portugal tongo ba ko Portugal ba moni Portugal zo la Kinshasa tongo ba zongi France ba bisi nzankuvu ba tonde bazana nzambe et na histoire le binini en fin de compte moi na ndinga kuvu abomaki papa na na tunika question moko et bon soka abomaki papa na mutu na kanisa ke na bon papa na transformer mboka ngoma kwa Portugal on comprend le raisonnement parce qu'il y a mon Portugal tant que na mutu na bi papa kende parce que nazala besoin mboka ngoma kwa Portugal donc il y a trop de passion dans makambo ba yindo il y a trop de passion to longo la passion kaka tout le monde comme des années ça de cotiquer va un jour de cotiquer va la dans émission et ça de cotiquer va est-ce que le problème est tout ma oyo ezate ndenge to betela masolo parce que so ndenge to beta la masolo parce que so beti so to beti déjà masolo mabe si tu ozala mabe neni ni pas de konanga gen oyebi ke moi la zakana lemba oyebi nga zakana lemba yo za makasi oasi ke yo kozwa temps o étudier ngai pour avancer ozala ngo besoin te parce que yo so pensa ça nga na lemba. Mais ce qu'on dit, c'est que moi, il a un makasi. Et qu'on bani, on conçoit la référence, on étudie ma faiblesse d'angaï pour affronter.
tu vois biso so déjà la mouvement de sobayindo ba terre biso que mundela zaka pauvre mais mutuana pauvre ba yaka soki 10 personnes ba fuka misi tout un peuple et il ça continue ba yaka 10 personnes ba fuka misi tout un peuple ba comme si non ba esclave on assure que batouana ba zay bizengi on assure que batouana ba zay vraiment bizengi raisonnement wana to yoka tena bandeko na ngebele mais na reprendre ngo awa ta bandeko donc problème toza nango yango wana toza trop na passion et na kati ya passion na ça que to se perdre et yango le lorsque so to bito parce que le vrai problème ya Congo mutu na mutu est-ce qu'on a justificatif na ye nzoka eza nango simple. On ne va jamais parler de spiritualité, ce qu'il n'y a pas de corps. Sans corps, il n'y a pas de spiritualité. Ndeko gen, ce qui y a, musunyo ezate, gen azate. Ce musunyo ezate, moi il azate. Pour moi il azala, il faut musunyo ezala. Donc c'est la politique ndako encadrer le spirituel et non le contraire. Voilà, je crois que Marambo sur la bandeko, ils ont concerné Bissonios tout. Makambo tolobi en moi trop tozu moi tant et belé roba makambo yo on dirait et comme la masapo ya wanga lingi suma na ndolo bango à chaque fois na otik ça tobi na lingi na suma sapoter parce que nous comprendre que neti makambo yo to loba o elo so tali bien ça fait jour pour jour to de 5e année et loko ata moko échanger te toko ata moko toko wana ata moko c'est-à-dire il n'y a aucune réalisation. Aucune réalisation, bien. Aucune réalisation. Il n'y a aucune réalisation. Dans ma kambutu oyo, to loba. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que, apparemment, on a presque tout dit. Alors, sikoyo, to qu'il y a une procédure de ce soukaka ya loba, to ça la penda siko nini réellement. Maintenant, non de Kogen, na base qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça responsabilité à moko na biso. Chacun de nous azali pe akozala leader. Soki moko na biso amitié leader non ya yemoko. Ndeske no so bandeli yango wana. To sala révolte to bundisa makanisi na biso. Na sens nini? Soko yebi eloko zo tungisa ote. Oyeba ko apporter solution na problème wana te. Biso na Afrique, to sala problème le plus grand problème zo nyoko l'Afrique ezali kamonzala. Et nzala wana pour ici là ils ont la politique des fois encadrer. Nous avons un sérieux problème aux politiques. Mais il faudrait, ça c'est un message dans l'enseignement on a ba ngunza nyoso wanzila Congo. Est-ce qu'il y a problème sur moi les alliés? Parce qu'il faudrait nos bangunza so wanzila Congo ça né. Bazo biso ba jeune auto ça la kata banzila Congo. Batinda biso to ke ne ko yekola mayele ya mundele. To ke ne ko apprendre la science parce que science c'est za mundele te. Science c'est mayele za mundele na mutu mundu te mayele za moko. To yekola la science parce que okobundisa mundele te so ko yebi système na été. C'est ça. Tu peux cet exemple moko. Les autres ont besoin OK président tout ça président moko ngunza parce que ce président ngunza tant muso ba changer. OK pour le président ngunza, il faut ça là tala mulonga ba diplôme. Juste ça. Il faut ça là presque les $100,000 to ya ba élection. Peut-être $100,000 ko za dango. Parce que to qu'est-ce que mulonga ba diplôme. Et bomi biso déjà. Au mona. To bito bisa ba député. To ga bango so ba ngunza et bomi biso déjà. Nzoka il fallait que to kota na ba système wana to étudier to infiltrer yango to vendre la lankati lelo lo mo eleki na Congo président Tshisekedi na centenaire Fumukimbangu l'église qui mangiste akenda ka lobi non il faut pas voter projet de loi pour que le 6 avril et comme journée chômée et payée na Congo mais bato balani makambo na loyenge nzoka parce que pour nous ça qu'on a quatre église qui mangiste et celle qui est créée bolembo et pas bande comme soso. Ce que c'est ni au lieu biso batonzi la Congo, to appuyer idée no idée wana. Kana la koma Fumukimbangu. Mais le kola loba qui on a qui mbangiste, to ko appuyer en côté. Mais il y a encore un danger. Ce qui va appuyer le 6 avril, journée payée chômée. Là on donne ce qu'on appelle sur Fumukimbangu jour. Église kimbangiste. Donc on a histoire de Fumukimbangu version église kimbangiste. Donc on ne même pas ko sangana kaka. Donc comme kaka moko ya Fumukimbangu ako kane ko sangisa nanu batu na yete tala ka Fumukimbangu atindi batu
papa Fumukusu bane mwanda ntemi papa menga batu nyonso wana moi batu nyonso wana Fumukimangu ye moko ako sangisa bango te on peut presque premières années Fumukimangu ye moko ako sangisa bango te parce que la preuve année dernièrement papa ebeli ayaki avant ti bangonza na koma Fumukimangu ba pantani mais ce cas président Chilombo alors bi bo yawo bo vanda mais ça mako lelo ba vanda donc politique donc ça dit politique papa ce qui est politique alors bi bo vanda mais ça mako bo tia na tia ordre kat na bi bo so ba vanda ba kaminoko on la la politique on va négliger mais Fumukimangu spirituel a kokite ko vandi sa batu ya ye moko atinda ba ko yokana te mais ce politique zuma kamana bosani ba yokana mais l'autre vandi tous les sikoyo ba député chrétien ba député musulman ba député ba franc-maçon ba ngonde ba voter les biso ba loi oyo kozana en faveur ya bolamo ya kiboyindo un député catholique un député protestant mais nzoka ce qui mino pe na tour na bino bo bundaki bo la représenter na députation na sénat ainsi de suite lobby bo ça la paix contrepoids bo bunda pe pour que bo faire avancer ba voir na bino lobby tout ça, les gilets jaunes en France. Et comment on est? Bon, on va parti politique. Quand les gilets jaunes, on peut un mot à dire. Mais ndenge ni biso, na Fumukimangu, mais to ko kakoza na mot à dire té. Donc dans la forme, tout ça les makambo na vanité. Et dans la forme les alors mais dans le fond, il y a des trucs, il faut te revoir makambo. Il faut te revoir parce que est-ce que toi papa, on a l'impression que ce Fumukimangu a jus. Dans 2023, ils ont joué à 5 litres de maille. Si tu as en 2050, ils ont joué à 10 litres de maille. Donc on dirait... Oh, papa, Fumukimangu, on dirait aussi la saveur. Donc pour un nid, Fumukimangu, on a jus, on a maille. Donc Fumukimangu 1921, 1981, à la mode 12 mots. 1981, 2023, dose échangées. Babaxé ka maille. Si tu as en 2050, babaxé souka maille. Si tu as en 2100, histoire Fumukimangu et si la saveur d'amour. Pour ne pas comme tout ça lelo parce que nga moi il a lelo na zolo ils ont engagé nga na ndima qui te que muto la pape Jean-Paul II na lelo ya lelo ko chama coloné na Congo ya Lumumba Congo ya Kimbangu par rapport ya nenge to présenter force à Fumukimangu Olandi na ndima te que muto la roi de Belge na lelo ya lelo ko chama coloné na Congo na on peut sur deux exemples roi de Belge tant il y a la période de Mobutu bayibaka ekan na ye bayibaka ekan pape tant pas yaka la période de Mobutu ba continuer koyaka la nanga bien donc on dirait que période wana Fumukimangu za ina na dose na ye et puis Fumukimangu yele ko wana ayebala kineti ya lelote mais moyindo atu ya période wana kena aboto des états ya pape ya roi de Belge papa ye continuer koyi mais les deux personnages ba yesu na période na biso ya ngana yo do ngana yo ne konanga gen débat na ba ye na période oyo ba ngunza pe ya ko telema ya blagité ba ye pe bazongi ba bangi Fumukimangu te ba ye na mabela Congo donc mutu nga banga ko ya Congo engeza papa quand ba bela te ba bela ko na chama kolote Kunate. Na kota makolo kunate. Kuna baebi. Kuna baebi nzambe. Kuna modèle batele mikolo na kota makolo te. Baebi nzambe na bango très. Na kota makolo te. Maye. Roi de Belge, aye. Te. Tout se poser question. Tout se poser ka ba question. Et je pense que c'est la seule personne à banga koya mais si on va continuer koya to revoir makamuna biso to zali ko sala ndeko na ngene. Lobby ba na biso ba yeba masolo Fumukimangu te. Ils ont engagé nga na lobango na mission. Bon bana ba ya lobby 2050 2060. So beti ba masolo Fumukimangu so beti ba biso noter. Fumukimangu azalate. Fumukimangu kasi na 2023 zaki Fumukusu. Ezaki ne mondanse mit. Ezaki papa menga te. Ezaki papa nsuzi koyat. On a ça token. Très bien. Donc 2060 aux années wana pona bango. Fumukimangu o tozolo bela o zalate. Pona bango Fumukimangu to représenter bango et aux années ba chef spirituel na biso. Ndeba on est pour Fumukimangu. So Fumukimangu o dans yali puta nanu. Azu plasté. On va dire confusion to masco de la génération ko ya lobi. Parce que chaque chef spirituel y en a Kimbangu.
Il y en a qui manquent. Oh, déjà, biso pe na nekota nzila Congo, to comme un grand problème, un grand frein, na kati ya évolution pe développement ya moto moindo. C'est que bino be ozaki di batonde. C'est ça comme question ozaki di baté. Ezaka likambo ya ventre affamé na point d'oreille. Premier wana na bande qu'on émission na bino. Ventre affamé na point d'oreille. OK na classe on comprend les loté. OK na église on comprend les loté. OK pe na nzila Congo sani on comprend les loté. Ka ndenge mo osaki na classe ndemo pose la banzila Congo. Tant pour que kuna yo pour que na même état d'esprit ya incompréhension yo ke na OK ka to ke ko vénérer. Té ba benyango isa ba mouvement spirituel, isa ba mouvement d'éveil de conscience. Il faut makanisa moto sani et la moka. Il faut tout ça la révolte, il faut tout révolter mitou na biso. Mais nous quand lelo difficulté tout ça c'est ce qu'on dit que non parce que ne sonyanzi la fumuko sa loba eloko boyi ngai na ki jamais ko loba le contraire na yango. Donc ce nga na pe na mimi raisonnement na nga. Le ko la fumuko sa loba yango te. Et c'est ni manque à respect. On la bisika to komi. Nous quand ne monnaie na loba boyi. La vérité restera la vérité, même si c'est ton ennemi qui le dit. Le mensonge restera le mensonge, même si c'est ta femme qui le dit. Parce que biso nous sommes na biso otozali. Donc pour la biso, tant que ne monase na loba likambo. Attends nga pour na ngai raisonnement na ngai za bolo ko ne monase ma loba i pour na ngai seni. Etikali i. Tout ça bon so na ngoma nyoso. Donc so nga apporter une part ya réflexion na nga. Na bimi na logique. Batote onini. Bien poli, bien motomboki. Est-ce que réalité wana et on te trouver dans l'église. Donc na chrétien dans l'église. Même chose. Na mobundi waza na madabanzila Congo. Différence les allées nesika nini. C'est ça le problème en fait. C'est ça le problème. Donc biso no stocker kaka na ba promesse sikoyo. Donc soki na banzila Congo, to keka na ba promesse. Quoi tout le ndoko ya. Fumoki manga lobaki. Tu es échoué pendant longtemps. Voilà. Mais siko le 2023 toza wapi tosali nini obena oso na nguza obengi nguza ah ndeko nalona pena matungulu nyoso eziki koma yo nguza kolona matungulu ezika nguza ozo mama mokili yo mabele faut to saute déjà mabele zo boya ko to saute ko mabele to sa dai donc tout cheka nyoso na aspect spirituel nzokande na kati ya mokili la science explique mieux ce que la spiritualité n'arrive pas à expliquer. Comme la spiritualité peut alors se compléter dans la science. Ce que la spiritualité, vous expliquer mutunde ni mwana bota maka. Ba ko so molimo yaka. Mais pour comprendre, il faut que la science. To que na chromosome, to que na ba ovaire, ba expliquer to que c'est la science. Pour comprendre mieux, to que la science. Donc lelo tozana eleko il faut science à sa place na il faut mayele esane evanda ya ondeko poati nganga bilela lobelo moko na livre ne la bantocratie livre ne yango nazala la bantocratie la révolte de l'esprit alobi boye mokili o tozali na yango mokili to okende il faut to créer mokili ya interdépendance. Chaque fois il faut qu'on soit comme indépendant. Congo kozalaka jamais indépendant parce qu'il n'existe pas un seul pays dans mokili za indépendant. Mon pays montre que c'est indépendant. Le bon colon est libre, mais c'est indépendant. Ma colon est libre, mais c'est indépendant. Ma le bon colon doit dépendre du système en autres. Misuna est libre pour tout mais c'est dépendant. Mon guerre à Ukraine, il y a un élection qui France est indépendant. Bisogno soit aux gens qui bablé. Tout le monde va pas te limo tout le monde même en donc allez-y comprendre que même la France est indépendante, mais la France est libre. Vous comprenez? Il faut redéfinir même définition, il y a indépendance, il y a liberté. Donc il faut que combat, tous la politique où ils allaient à Bissau. Mais l'Afrique ne sera jamais indépendante. Aucun pays n'a moqué la cause indépendant. Tout ça, dépendre. Amérique va dépendre na cobalt ya Congo peut dépendre na mayele ya Amérique ainsi de suite mokili yango wana nzoto na yo eza nzoto no ezali interdépendance. Ce que pour que interdépendance wana il faut une politique. Il faut une politique sérieuse. Une politique où peut sa solution na problème ya nani ya peuple. Donc lelo to bunda
Tu comme un acteur politique. Voilà. Pourquoi pas? Pour te changer ma cambo. Imaginez l'autre, tu as mis 400 révolutionnaires pour les députés. Tu as changé ma cambo. Mais nous, pour changer ma cambo de Kogen, il ne faut pas qu'on la ngonza. Ça aussi, c'est un autre péché, tout ça. Yebsanga, oyebi Lumumba. Aussi que Lumumba, ça me l'a fait mon guimard. Indemnité. Lumumba, il des francs-maçons. Mais bon, Lumumba, André Machua, Sankara, ça me l'a beaucoup côté. Ça me l'a beaucoup côté. Donc, même nous qui sommes dans les Kingunza, tu organises pour que on ait un changement dans le Congo, il faut Zaka Ngunza. Non. Chacun de nous avec son don. Alors qu'il faut apporter, ça touche à lui, dans la évolution Congo. Tout sangana, tout s'accepter motona lulenge na ye. C'est comme ça que tu peux avancer. C'est comme ça que tu peux construire une nation forte. Mais sinon, papa, tu obéis à ma kofi na mo PPP likolo mai. Tu obandaka koke na ba promesse parce que le 2023, banzila Congo ils ont un problème. Le 2023, banzila Congo ils ont un sérieux problème. Ce qui va revoir tes façons na ba reposer la maka. Voilà, je crois que Boigna peut mailler. Ouais, Libiso, je crois qu'à comprendre, Boigna vraiment peut mailler. Au moment que politique, il y a un Nzambe parce que politique, on est dirigé. Politique, il y a un vent calme. Politique, il y a un tout il est politique pas la chose que politique wana ekufa nzambe pas kofi mbala nzambe pas kofi voilà parce que politique yango wana nzambe parce que politique ya Congo ba bomi yango to boma ba nzambe na biso to comme na suka le basuka zani poto 6 na biso matono mingi de Kogen na banzi na yaki lelo ezamba la suka te to ya certainement ba ndeko banandinga na koza pe na lobby eloko CPC binote boye la kosilikate. Chaque commentaire na o benga biso to solo là. Nazala ngapeka moto lokola bino et je peux me tromper aussi. Mais je crois que lelo tozana elekoka ya mukanda o na pour inviter bino botanga mukanda o la bantocratie. La révolte de l'esprit. Parce que de quoi comme livre o na ipsake jourwana asangisi maila batu bibale. Asangisi fumuku suna ne mona nsemi na nzota moto moko. Ce qu'on appelle ça on maila appelle ça science. Donc talaka fumuku ndinga zalaka tane mona c'est masangisi nzoto mutu moko apesa ngo kent na ye. En tout cas na bato na batangi mukanda oti bo commander botangango la révolte de l'esprit la bantocratie. Le 11 février toza la musée Tervuren pour la présentation na on appelle nos alaona et na bato baza intéressé tout la musée Tervuren le 11 février pour la sortie officielle. Pour ça, déjà, on a Paris, il y a un livre où la bantocratie, la révolte de l'esprit, où on a ce poitin a commis. Un combattant, mais franchement, tout le temps, Mukanda Oyo, n'est-ce que tu comprends que la vérité restera la vérité, même si c'est ton ennemi qui le dit. Nekolanga, gain, tout que nous sommes qui ça. Au moment où il est là, il y a des bomabiso makasi yango parce que ngana za mwana vuvamu papa nanga ne monese bakolo makambo ateza ya solo po ya zaka mutabedeka na ondima ete atanga na za mondimi ya bedeka mumubundi ya bedeka fumukosa ko balika mateza ya solo po kaka appartenance tanga ya bedeka na ondima ete banzila ko nzana na niveau na Ozomona, to moske to zawana, biso nyonso skoto, to za bato to zo bakele to zo porter combo ya mfumo kimbango. Mais déjà sko na niveau wana ya complémentarité, ya compréhension et poser biso problème. Skota la sikoyo, le simple chrétien autocritique à chaque jour, à se comporter ndeni. On a un niveau problème de monsieur Zali linde konangai. On a un sérieux problème. Mais sauf que c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut faire les choses. Tous la lobité. Parce que demain, c'est maintenant. Hier, c'est maintenant. Hier, c'est maintenant. Demain, c'est maintenant. Donc maintenant, ils a hier, na demain. Ce qu'on a maintenant, na yo, au sani. Pour demain, ça bien. Pour hier,
et c'est l'équipe. Ce que tu as demain. Matondo mingi. Pesa mambote to si ça. Matondo na pesi mbote na ndekonanga Achille Mukuna na mwasi na ye mona papa mangaya na pesi mbote na papa Jean-Jacques na mama Afo na pesi mbote na famille moko esunganga mingi parce que na vie faut la reconnaissance. C'est famille atonga na epoto na se retrouva à Libanda en 2011 bayambanga na ndako na bango la famille Baseka ya Kati ya Mireille Pauline Baseka na pesi bino pena merci beaucoup parce que obino bosela nga la kosela zouk sabino ngote. Mais je vous dis seulement merci. Mbote na babondi nyoso neki bongani nempemba ne dinzei ne longa pa kota obota mwana ne longa papa ya Mwinda yoka koma mwana Mwinda amema mbula nengwa ijoma na pesi mbote belé on est ensemble mato. Voilà. Merci Nabino Bandeko Bolandi Biso, je crois que tout tire pas la leçon, tout tire pas la leçon. Toke banako boma nzambe na biso poto boma e makasi pitanga okufa wana bena bien allez toko bimpena nulle part tokende wapi. Merci ndekone moila pour na sagesse pour na kofongola biso moi biso moke tous encore na besoin na yo déjà aux anda kuna yo yebi. Merci na bandeko nyoso Bolandi Biso, je crois que zoa vraiment vidéo talango calmement. Kuna na poto ezalaka ce qui li felo mundel diable vandi kuna mais non même bon diable vandi nzale ala raté. Mboko diable vandi donc ça dire la éviter. Vous comprenez? Mboko diable vandi nzale ala raté au belo hôpital hein ba classe à bien mboko donc c'est que biso mboko nzamba vandi toujours bien chance toujours fumo gimbango tande to étouffé oyina na one moyila oyina no papi gen asala opé logoté elongi na yega epesa ko kanda pour rien. Tolobi trop. En tout cas, on se boulot bakabo revoir non maloba na bino. O balobela ndinga ki bokoko ndinga ki bo revoir maloba na bino. Ça fait combien de temps? Ça dit ba musu ba okufa pe parce que moi peu bébé ba kufi parce que moi na ba on pe makambo yo lo baté. Tolobe la vie. La suite au prochain numéro. Merci. Moïse Mbala, Kennedy Mbala de Paris. Boni lisusu okanga kanda katia bolingo aswera ko bondelo zongisa bolingo oyesila kite. Parent Mobala Sandrine Sengal, Kimbinza. Lelo yokeyo André Nsumu. Lelo yokeyo chérie ya mama ane nani alula yote Rosa di Rosa. Nani alula yote na kitoko na yo. Nasengaki na nzambe poto bana seko nabondelaki makasi aswe ya mama Marc Makalato professeur nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi aswe ya mama Gina Kiakou na Paris Nies Mateus na Paris nani alula yote Germain Mampuya nani alula yote na kitoko na yo nasengaki na nzambe poto banda seko nabondelaki makasi asre ya mama Ambrogeni Dikengele Elemba la Légion de Paris nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi asre ya mama Noëlla Kunga de Bundes Didier Mozinga de Francfort Alexis Mouzeanta Jean-Marie Soba de Londres Franck Massaka de Zurich Chabani Manuel Mac Gisèle Nyengetan Karine Yengaboule Mwana Paris Chifa Kamba di Malela Ado Senga di Sengomoka Edo Zola na Suisse Patrick Luzolo de Genève Mokili ya Nzambe makambo maleki Mokili ya Nzambe makambo maleki Mokili ya Nzambe mokonzi epa ya
okendanga ya wama wana motema nzambe mokili ya nzambe Professeur Augusto de Jenna Jimé Chapa de Paris, Antonio de Mavakala, Lando Kunga de Jenna, Spagnon Dombassi, Géo Kisunga de Génie, Taziro Tazimambo.